musicale congolaise. Yaya. Na bande la boyoka. Yoka publication a fallu. Tu as décidé de déposer tes baguettes. RIP Ségué Mignon. Notre compassion à la famille Pela et à la grande famille musicale congolaise. Yaya, te, fallait place wana bongote. À la grande famille musicale congolaise, aux a trop vague. Il a na qualifié Prince Bakali Azamayelete. Lettre on attend yango bien. Azamayelete wana opi. Na lobi boy, obi pourquoi na bien Azamayelete. Alobi, il fallait appeler ça mes condoléances na famille BCBG. Fallait commis condoléances d'abord la famille est sacrée, famille Pela. Fallait commis famille Pela. Au moins ça fallait commis famille Pela. Car Prince Bakali ngaya lobaki. Au moins il va OK né Pola. A diminuer famille Pela. Il a fallu au sale à la part des choses. C'est quoi la part des choses? Au préciser. Banani bakou feli. Famille musicale en eza famille nini. Ote la famille congolaise te ote. Famille congolaise nana exemple. Neti Fabrice Zingondo, garçon sur site de Paris. Exemple Neti Boye. T'es na présenté ma condoléance dans la famille et c'est la gabongo. Oui, on a trop vague. Comment Prince Bakali autant appelé français autant yango bien. Parce que ko limolango et comme problème. Donc pour moi que mutuma omonia ya on appelle ça nzambe merci. Omoni mutu nyo surtout ça na tendance ya ko bina faire. On y va zo akabosh ne ba longo ba chema yenye na mutu. Te wa bana Oui, on a trop vague. Il faut préciser que la famille musicale y a baisse. Attends, qu'on tanga pour na habite pour na binemi. Pour na habite on a chipé bolo banana binote. Faut chata famille BCBG. Tant qu'on va que nos famille musique. Famille musicale en la famille musicale ni. Na besoin na yeba. Na besoin na yeba. Parce que famille musicale yango. Parce que au préciser t'es. Alors, il faut comprendre. On m'a dit, les journalistes sont surtout à la poto. Il fallait les lois à finir. Attends, l'obéir la bien. Le Prince Bakali, il faut tout comprendre. Oh, ça la fois bonne là. Bagolois, oh, bazo kane là, il va désabonner la page, il va désabonner la chaîne. Ceux qui comprennent le français, à combien de temps poto, pas s'intégrer. Voilà, mbote na bino balandi na biso ya Vision Plus télévision. Na yebi boza baike ebele liboso etandonene na bino boza baike ebele liboso ba poste téléviseur na bino boza baike ebele liboso ya ba téléphone na bino bozota la bongo biso na kati ya Vision Plus télévision chaîne na biso ya kitoko mingi ya mama na biso Bella que je la salue en passant ba mbote ebele na ba Gaulois tout ba mbote ebele na ba Warion tout ba mbote ebele na ba villageois tout babi rendez-vous ezakaka moko lede na matete na biso tozala wana totokisango na Afrique lelo yo mes condoléances parce que biso bapanzisa otomema makanzela moko na baembi tokufeli oyo aza mutu munene ya Séguin na côté ya beauté azalaki na côté artistique azalaki na côté nyonso vraiment papa na biso akei esali biso pasi pe mawa mais likambo ya kokamwa mingi ezali tolandaki bongo live ya ndeko na biso na mikili na poto tokomeka pe moko solola na kokwa ba Warion natala kinga lobi parce que côté wana mingi memaki côté ya ba Warion Prince Bakali asali live lobeli moi mingi ya beti ba temps fort a fini mopanzi et blessé qui pe baike mingi bakomela kingai na zela na téléphone na baki non na enfant bongo te na luka bongo Jerry Kobetox mobali ya litutu to solola naye moi mokeya Jerry bonjour Karine. En tout cas, mes condoléances na yo pe. Ah, merci vraiment. En tout cas, ils ont passé, ils ont mis moto. Azum, moto na yeto sa nini. On a opé ça ba condoléances na famille biologique na et puis na famille ya musique.
donc ba condoléances kaka donc talaka oyo kuta biso pe na tournage donc toge kutu ezate toge bino signifiaka koko ba warrior ezate pena donc ndemeke tolinga musala ngo photo solo la kama solo ngo donc ngana za nga pena bien à part matanga oyo ekangi biso oyo donc eza pena passe mais avant to kota na matanga yo lokoza koko ba warrior na sepeli pe moi mutuna moi moke na tuna ya Jérémy Klo na mona presse trop ka ba live ni nyango mingi pe ba olobi oh non visibilité kiti ya wana presse akomi trop ba live est-ce que ça makambo solo to ya lokota non omoni lelo na Congo ba congolais ne ba comprendre qui est falité même Yesu tanga yaka soki na Jérusalem lelo ba bandima te ke wa yaka ne zaka Yesu ba congolais ti lelo ba yeba te ke mosungi ya musique a Congo ti lelo za fali ba te bele ba yebiti et puis ba to bongo ba yaka rare même Michael Jackson dakenda poto so Michael monsieur za passe asa na répéter parce que fali lelo malgré fallait ko matiba 100 ans pena ko ta studio yemba banze poto ko zala na ko umela mais un jour ba bando betaka lisolo bando lukaka pe fali ya lobby au mona maître qui sa bo sembelo ko loba tabi Congo n'a jamais kozwa musicien ko fali pou on les a qui ba propos ya Christian Bosse est-ce que maître qui sa bo semana pour sa visa pour bino mo saka bo ma alors mbongo tanga lobeke fala zongisi musique na poto est-ce que ça aza pour sa visa pasteur Moïse Mbia lobeni ta lelo na ba pasteur ba ko témoigner bola mo fala zo sunga ba to koleka ba pasteur donc cela veut dire fali lelo so ka koti live et puis live ya fali ezani live ya fali eza différent na live ya feri ya Jérémy o me fera za mwana mboka bon on tanga comment za rwandais voilà allons-y olingara même la batterie c'est là ça différence pour na bi bato ba lo ba mingi bon eza ba ndeko na biso ba golo na pesi ba mbote parce que bango ba linga débat makasi faire akota ki live pour na ko bondela bato ba somo ba billet ya you arena so olingi pe to koti siko na TikTok o mona video ninga lo ba Virginia lo bi sold out te toi na matanga kai toi na matanga ça bordi dans le Seigneur toi na matanga Virginia lo baka sold out ba golo ba sisi ba billet mais faire ye moko artiste na biso mboka bilanga loyembo alobi na TikTok alobi ba billet zali Jésus de nièce nyos to tikela ye voilà ça n'est qu'un artiste voilà ça bilanga loyembo teni te artiste kaka donc cela veut dire faire na live na ye akota repasaka 2.1 o ba sarato na basala kango o ba Chantal Bomono basala kango 2.1 depuis Congo ezala Congo na TikTok mutasa la 240 et quelques cas azala te sans fali et puis Nicki Minaj à l'accès bino kasaki na live au mona kité à l'accès bino présence na live à liboso wana live ami balé oyo asali asuki na 1 heure du temps ma beti 200 je crois bien 9K asali neka 1 heure du temps donc live a fali eza affecté qui Paris la défense to fêter album oyo depuis Congo ezala Congo 1960 album Rumba ezwa disque d'or certifié depuis Congo ezala Congo oh kangela miseni po bino mesana ko la musaba we oya la musaba ma beti masikini o azwango donc depuis Congo ezala Congo fallait apesi lelo Congo apesi tina mo we papa Luambo makiadi lelo ba fute kuna na poto keno tuna mwana na ye grand prêtre Mono Luambo je crois bien keno retourner au monde que lelo fali donc cela veut dire live au fallait zo kota fallait que bonde la batute pour ba somba ba billet et puis ba golo faut ba silama faire à côté que TikTok a bonde ba somba ba billet mais ba teki 6% ba billet ya mo moni ba longola ki bango que tout ça matanga ya Jérémy toi la matanga na ipsa ka toujours que comme manga na ba terrain wana ke po yo linga be manga tinga question to tango tinga question bino mo sa ba pandisa on sait que ba tundi banda ba lo ba ke fala ko makota ba live ko manga bino yebisanga lelo musicien na succès na Congo na Afrique ko lega fali au commissaire congolais on a succès ko lega fali na on va parler ya non na kimité formule 7 na terrain si lelo 2 ans to fêter 2 ans là ya Sega Koufi nazalaki le même akufa ki lobby nazalaki na beau marché bipa ya bandai kofanda malheureusement kokoma déjà ya Sega se déménageaki avant kutu à Kende End mais lokola pe batu bayebaki kaka adresse wana tozalaki ka place wana na beau marché mais na kota la live oyo tolandi yo pe je suis sûr que olandaki yango non, non, Prince Bakali, c'est un confrère, je vous salue partout où vous êtes. Quand la live, il y a Prince Bakali, a tagué trop Fali. Parce que c'est comme si, hein, aigle, bazo tagaka est trop.
na matanga oyo papa Hervé akufelaki petit frère na ye Gigola apesaki ba mes condoléances na ye mais alobaki Hervé bon baiki mpe basignifiaki babi bamosusu mpe babi non Hervé on a peut-être c'est l'amitié et tout parce que bakobenga la fali Hervé et tout mais mingi babi non ne fallait pas aloba bongo lelo mpe apesi lisu mes condoléances apesi yango en généralisé yango na famille musicale mais confrère Asili qui alobi ne fallait pas il faut appeler ça BCBG c'est comme si Fali na JB hein moi courir les gars oyebi nga lelo na kamwa na Congo grand monument le quoi Koffi Olomide ana succès azala na ba album mais en même mutu le quoi Prince Bakali na poto azalaka te azalaka peka na balbum azaka na balbum voilà ouais parce que komona lelo Koffi Olomide parce que nga loba ngo wenge bersanga te moi bato bene ba ngana mwana wenge te ngana mwana wenge te ngana mwana chacho nga pena chacho et puis na bandi kolanda Fali na avenue Zamba et pas ya mama mi na Sissin Chic na ITC Ngaliema na ye répétition maki fala kota maki na avenue Zamba na ma campagne chez biso na avenue démocratie noko na ngazaki deuxième personnalité na pe crime awa Sony Kabase le personnage to koli pa ba père simba benda mais ba noko na banani bazaki na bala vous comprenez voilà ba prince Koffi Olomide o nga na yebi lelo za légende mais à même moment tu le Prince Bakali un inconscient à même poto na communication ni qui kofinga te en tout cas non eza qualification so ba bino za ignare eza ba girte chez nous eza qualification ba congolais qualification na lobi boy na qualifier Prince Bakali aza mayele te lettre on attend yango bien aza mayele te wana okina na lobi boy obi pourquoi la bien aza mayele te alobi il fallait appeler ça mes condoléances na famille BCBG. Fallait commis condoléances d'abord la famille est sacrée hein? Famille Mpela. Fallait commis famille Pela. Au moins ça fallait commis famille Pela te. Car après c'est pas qu'elle ngaya lobaki. Au moins il va organiser Pola a diminuer famille Mpela. Na mboko a dit famille Pela te. Tokene musika te na dit famille Pela te. Après si famille Pela après si na famille nyo surtout ya musique. Kobanda na wendo tina Ambazi bourgeois, bébé Chanda za suta kola. Ambazi bourgeois, na bébé Chocha. Petit Fali, nani mwana biso Marcosis na bébé Chocha bana suka musique bango. Mais Ambazi bourgeois mwana bino. Kasi na sala orchestre na sima ba on ba Petit Fali ba sala orchestre nzela moko. Donc cela veut dire après si na ba famille nyo so musique mais comment Prince Bakali kotanga pe français ngotanga ngo bien. Parce que ko limbola ngo et comme problème. Donc pour moi que mutuma omonia ya on appelle ça nzambe merci omoni mutu nyoso to za na tendance ya kolobela feri on est bazo akabosh ne balongo na batie ma yenye na mutu vous allez un peu te wa bana lobiango mais na fingi ba fanatique te pour Karim Mokonza ya ka finga ba warrior baza mayele te era ma chéri mon frère ya ka lo ba warrior ba mayele te mais ngana finga ba golo te na esa ba golo ka ke so boza makasi bo streamer feri à côté de la liste 10 musiciens africains batala na YouTube pour faire azala raté na 10 musiciens africains batala na YouTube so tembe sala ngo siko mona zati vous comprenez donc bakenda na babilo mo prince Bakali lo ko sala na abondela bagolo bike bagolo ba bengani ba belo basuma ba ferete pour attaquer ki muziki ndingu masala ki na podium pour na Fali alors il faut comprendre omoni ba journaliste nyo surtout ba na poto ba liaka na komba Fali le loi to finge attends le béné la bien olia le Prince Bakali il faut to comprendre o azo salana a sala po bondela ba golois oyo bazo kanela e ba désabonner na page na e ba désabonner na chaîne na e ceux qui comprennent français te abenga akomi pe na poto ba s'intégrer donc fallait le baraka et puis azo ba ke fallait ça na problème na JB Mpia pourquoi bino bolukela ba leader amener le quoi JB Mpia na bolukela problème na petit na e Fali point. Est-ce que fallait ça na problème na JB to ba lu kilande Fali problème na JB kasi bango nesko ba lu kasi ko problème ba lu kasi ko problème ba lu kila JB un problème pour biso be ba wara tout ça eh ba on peut te rota la Prince Bakali to diminuer Fali VJB respect mais to ndimate Prince Bakali diminuer Fali wa créer mukili na e ba warrior le meilleur fanatique na monde oh Michael Jackson a tiré ba fanatique ni komba ba fanatique neti
mais ko ba fanatique afali ko mama ba warrior ba mema disque d'or ba mema single d'or na mboko yo ba mise belé na Congo bana ba single d'or te siko Prince Bakali oye otangi français bien te ba obi Prince Bakali kenda potonde explique na compte bana kanebine boza visa ya babenga on ofala utoboya visa ya tourisme yé na masamo bobi killer au moins vendre l'émission Miguel ma ça peut killer ça peut fier on dit moi na poto mo ton galérie na ba chemise bien ter ngana ye na kinia na yeba te ko fa memela bango ni na communication nini ba journaliste au qualifié ba na mboko eza mvutuma ba lela ki ve makasu Tony leti Prince Bakali asara promotion nani siko tango zo lo babongo oluka siko BCBG na est victime to koma na ba problème ou bendenge ni donc eza ba biloko mobo ya ko encourager te eza pasi bato loko ba Prince Bakali ba place na bango eza na bazo to futa mbongo to tala ba. Voilà, Yagéri, merci beaucoup. Est-ce que le loyo on a perdu quelqu'un oyo aza icône pe mboka na biso bato nyonso bazala na sima na ba Dromer tout moni ba Yama machine tout moni ba Francesco Yama baza vraiment na passe ya ko perdre pe o aza pe ya na bango o pe bandaki mo to miboso na bango bino pe Bapandi sango. Salini. Bapandi sango ali afali. Ya chérie. Oui, eza makamususu moso ye yebwe. Boptina masi. To luka na ndenge nini to zela Korea. Ole to banda ba biloko moko boy kende songa esa ki to côté. Non, ce que vous venez de dire. Oye droit de réponse non. Po ba nyati. Kasi na ye droit de réponse po Prince Bakali linga cha buzoba na kata matanga ya icône munene bate et puis c'est que mignon manyata lem sous Prince Bakali série ngana landa musique yaza na ngidinga lem sous paza na bako akalonji 45 km na po kene classe et bon mona sko c'est gay ils a combien de kilomètres so ba ya ko lobela musique ba ono sona ba bogar wana ne au village grande village expédient qui bogar de la presse aye ko sanina kasi bango nyoso tanga ngana mona wera na jibe bo bango bana leti bogar azali na ba kwa luntu Quoi qu'il y ait une classe 45 km. Ya bon masala. Donc cela veut dire ya joli boga pe ya kana e mabe. Ya c'est le côté ngam na créer. Attends on fait ça kara benga ngam na créer. O bi muntu ovalinete. Taka na bale ba bela ngam ku amoko de la presse. Yo yebi. Bana nani so ngam na créer bango ba bogar ba tendresse ba nani wana ba mukili nanga na créer. Ba tendresse dipi. Bango tout wana mukili nanga. Siko star aleki bango no surtout Karine Amado. Na baby donja ba star na ngam na créer bango ngana vanda ba na créer ba na tara lelo baba star baby moi je connais l'histoire siko yo tanga na boga aleki Karine Amado to solo la siko aleki baby donja siko to solo la donc cela veut dire ba pandisa ngo so bazoya na ba biloko oyo Prince Bakali d'abord biloko benga ke mo pandisa ngo benga ke mo pandisa ngo c'est un fond aza mutu mo aza chansard parce que ba pandisa ngo o ba présenter émission danger baza vie ko faire ticket bango mimi bango ba Prince Bakali émission ni émission ko sekra on dirait pumba na kata plateau mais ba mema e poto donc aye ko na plateau des familles eza de yo sekra même na modération maintenant il y a sekra sans charisme et sans sens donc eza ba bilo mo to tika famille ba to ele na pasi ngana ebi famille na makasi na ebi Edith Kupa akana famille wana famille pela et puis moi na ya sege minyo manyata petit na ngapena kenda sheba on a bamaka na première ria Kiria, en tout cas, ma condoléance, c'est belé petit. Moi, je suis liboso ya mwasi. Donc, petit, je suis travail. Courir, temps, on va la première, on a parlé na bango, na ma jovita. Maman na bango. Donc, on comprend. Toi, na pas si ba Prince Bakali tonton scol, hein? Si tu as biso to va no kimia. On a vraiment une émission dans la barre. So bilo ba sala na ba gola ba sepela nango. Ba kofifil ba sepela po ba gola ba mota mo nzela mo na ba kofifil. Ba spiritas ba boya na bango ba kena na bango mpanzi ba comprendre ma musique parce que ba gola ba sepela nango tout il a fallu bordir OK toi na matanga batika biloko ba gola ba sepela nango ba sepela golwa. Voilà, je vous invite encore l'aider. Il y a Jérémy l'aider to beta na matete. Toi na matanga tika mama matete toi na matanga l'aider to beta na matete. To ça na matanga mama. Est-ce que oyebi ba anniversaire ba commune nyoso ba musicien ba obeta ya bandal to mona ki wenge beta ki na bandal ya matete na yambi yo ya je répondre ngai pardon ya matete Fabrice natif ya matete wata asombinde lupango na matete bosenga nanga ezali olimbo elanga natif na muto aye koya
Qui a les droits? Voilà. Léon a le bango, na aussi ça débonne. Il y a ce montant dans ma ramboute. Bisso, nga, chez Bisso, c'est un quartier L83. Premier poteau, deuxième poteau, na cité des anciens combattants. Nga muna Bisso, ya Alain Zambesi, mana Bisso, ya Sam Chintu, maman, ba on soit la mkina tona kombo ya kaswa na petit ne maman Bisso. Na si mana Bisso ya mabodogo abarambo na ma campagne. Pour avenir na Bisso ne ici entre ma campagne na cité. Si on a ya banda na 1990, na bimi na 2022. Na tuna ya mobo na amona banda bina nga o amona banda ite. Na bi ha mabele kuti batongela stade de martyr bazongo na veni na biso Gombe bako tongela stade abi o amona banda te na tune pona za mwa banda ni tata na bino façon balupango mama te c'est le lupango na bonza mama webi c'est le lupango les areba mama donc cela veut dire papa bon kota ki Mario mais papa forcé papa fali kombo na yeza na buku donc fala za mwa na banda et puis na we o na wenge na fali muta vrenda lo eza fali nandenga mabete vela biso place bula pe aza mwana banda popala bango na kwena tondi sikoyo so ba tie réunion ba papa lupango na matete obike fabrice na lupango te na matete voilà on m'a dit débat ya te ko kata débat te non ya gérer so ba tie sikoyo to beti siffler bien réunion ba papa lupango na matete bina filaro ya obike na lupango na matete héritier auto som azala lupango na matete akuna lupango msuna veni bana banda asomeli mama bango fali ala lupango na matete oyebi Bobino ngoloba mapanga fali to yeba kate na sumbi aza nango 3 wa mona bandalo yebi. Musique eza mapangu te. Fabrica soma le panga matete oke le panga poto ba def sa mbongo. Ba def sa. Donc atika biloko wana 59e anniversaire ya bandal Fera Beta. Ozala wa mona bandal na no rompo story. Est-ce que Fera mona bandal la mona ngengeti. Commune mona président Fachi. Oui, na yebi ke Fera. Kasi amona ngengeti. So abeta na bandal ndeni. Bilongo mo wela ba commune ndeni. Obi ke Congo so ba teke onde to zaboye. Oui, pour pas kabola mo biso tout bima étranger. Yo ko bima burundaise ya bimi éthiopien, na bimi malgache. So ba zonge ni sima letinga ko kwa bota ko na bisa mundele. Carrément na congolais te. So ba zonge ti ba refoulé. Yo et dingo ko ta beteli matete toloté. Oaze ko beteli matete toloté. Yo Fabregas. O rabetela on te toloté ne. Problème ezate omoni ngana la kiebo. So atindika batne ba otina na TV1. Camion opération ndobwe ya. Héritier Oh. Ngomba, eso ambeti kabwe. Nandeni. Héritier na fali. Taka fali fatia bengake la merveille. Et talibinoa. Voilà, Yegeri, olobi to clore côté wana, côté bato makamba. Dans la sege par batika maman. Est-ce que Yegeri, est-ce que je peux demander la fois dernière Nazalaki kuna image ezali, moi ba vidéo ezali, je crois que Bilili ezali to ko senga moi Bilili ndambo to baki. Wa na matete. Non, abina matete. Ala matanga. Apola matete, omoni bileti bala mona ngona bilongiala bafana pa bakoko na matete. Badani bani. Amarula para bango za matete. Amarula fana pa koko. Est-ce que le panga koko ba wela ngona na bana koko. Yegeri, problème noni na matete. Problème noni na ba. Bilonge bele na somo na balandi tibu. Tenga koma spiritas na ndi. Sikoni. Oh, na comme spiritas te tolo ba nyoka moto eve ba jeune ba za distrait. Commune omoni na zabo. Nationalité dans les Congolais, tous les communes sont pas nanga. Tu as le droit d'aller. Naza na droit. Ouais, voilà. Ma tete za ya Fabregas, tete za héritier, tete za bina finete, eza ya Congolais nyonso. Batika biloko les ko distraire batu. Et puis bango baluka ba fara jibina wirati. Si ba banga siko fara ngo point. Et le ni yoko senga bango. Na senga bango ya. Babeta fara. Botika matalana. Babeta fara. Bukumesa so yo kibino, a olongisa bukumesa musala. Bo sa na héritier. Oh, bon, héritier, ça veut dire que héritier a le droit à l'ongol sa bourgmestre. Mais ce que vous venez de dire, héritier a le droit à l'ongol sa bourgmestre. Mais dans le lobby qui est baromi qu'on menace bourgmestre. Si à céder, si on céder peu, héritier bétité, il va que l'ongol musala. Obi que fallait l'ongol sa ministre intérieur musala. Après martyr naé, toi na Congo bobo ça na histoire. À cause de la famille maramke bat bakufa na stade. Bilongo bato bakufa matanga to mona te, mais amai kalamba to mona ba matanga. Tina bangole bima na stade. Voilà, on est à la fin, Bangolo, oui, voilà, là je peux confirmer. Non. C'est la famille qui chantage, mon gars, madame. Mais Ngolo Penza est mon ami. Mais Kalamba, tout le monde qui va payer. Tu vas aller dans Lemba, on va aller les boy. Sur matin, mais fallait pas toi. Au mon amateur. Mais baba, tu vas piquer ma crise. Daniel a adresse mon yebi. Copie qui c'est ça qu'on coupe à terre. On a moins de temps. Copie. Et ma mari me semble pas piquer crise contre les gars. Ni la fali.
Mami Samson balongola accord te. Mopanzi sango azala katikati. Ngaza mopanzi sango te na jalelo afali. Nga mopanzi sango. Est-ce na boka de bagan? Osala ka ba émission. Te na boka de bagan na koma jalelo ya fali koko ba warrior. Koko ba warrior. Voilà, avant qu'on chute, est-ce qu'on peut parler de Belfi Kandi? Quand ça Belfi na moto toli la seki. Belfi aza numéro 1 ndenge fali aza numéro 1 na théâtre. Fali aza numéro 1 na musique, Belfi aza numéro 1 na théâtre. Est-ce que vous avez dit que on a un incident, on englobe tout. Oui, nous englobons tout. Tu as un incident, sans vous panzana. Les alokuta. C'est la mélamon. Les alokuta. Sans moi, les alokuta. On dit c'est ramakambo yaka poison, bacheli kingadi poison, bacheli kingadi poison à solo, les poison à vide. Oh, tu es tikali, les poison à kuta. Na poison de relation tchèque kufa. Oh, tu es tikali et un faux poison. Commandez ma film, Voilà, merci beaucoup. On est à la fin. Je salue la grande dame Bella partout à Joami, Bambo Telanga et Belé. Nous merci Nayo, Koko Bawarion de m'avoir accepté Kena ya Mayo. Na Koutio à plein tournage. Mon pesinga mongonga muke yako silana na ba dispute. Na biso basunga ngai. On a na kopesa biko. Ba mama warriors. On va bisa nga fa koko na biso zala na lobela ka fali mama nene tamadinda ajo babola moleke belé ser nanga Chantal Bomolo bokila lokondo Chantal Bomolo ana 3 parcelles na bandal ana 3 parcelles mo bafuta nga na ngamna Gérachene afuta mana Congo do ba petit amike botika maloba Miss Mamicho na Monaco soko tali Miss na yo ndiya fula mota konité na bomwana donc azaka na Monaco Miss Mamicho maître Junior Mukuna Toro grand prêtre, fiston coloqué, Zapatero, Cyprien Angiolo, Lorette Compressor, na l'hôtel qui a commis maman présidente. Il y a maman Warriors. Voilà, merci, on est à la fin. Matondo mingi bipa yezwami bino na pesi lisusu mbote na bino ba fanatique na biso na bino ba internaute na biso na bino ba abonné na biso. N'oubliez pas de clocher la cloche des notifications. Maître Serge Lukemba. Partenaire à chaque côté, Maître Serge Lukemba, Oni Britannique Koyate, Maman Pasteur Titi La Source, merci beaucoup Maman, qui a déjà information à Oneka. Et puis sans oublier Nana Nukoshi, Oluba de Mix Nalor. En tout cas, merci beaucoup, Matondo Dabino. Comme j'avais dit, n'oubliez pas de clocher la cloche des notifications à chaque moment. Tokobanda Koti Sabongo, ba émission Nabiso, Okobanda Kozwango, la temps réel. Oyo, et la chaîne Nabiso, abonnez-vous massivement. Banza Masasango, Oyo, Salango le combat de l'église de Déli, il y a témoin de Jouvane Bapanzara, il doit banzambe de côté l'émission, mon côté, Tine la paix, Mouninga, Tié comme la presse Bakali, Ayuk Kamakamoko comme Warrior. Alors, à moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.